esalimwa mikolo tokutani te mpona kosolola. Lelo bakonzi bapesi biso nzela po tokutana awa tobeka koechange makambo ya misala. Lelo tosanganaki na bapolisier mpona koyebisa bango ke mosala basalaki na mikolo oyo tikoleka ezalaki mosala kitoko. Bato nyonso basepelaki nango, bakonzi bapesi instruction mpo tofélicite bango. Topesi merci mingi, merci ndenge bosekurize bamatanga euti kosalama na Kinshasa awa. Totali lobi oyambi ekipe na biso ya rugby oyo eganyaki ba ekipe mosusu. Okei kozwa bango na aéroport, bokomisi bango esika esengai bapema na manso. Bakonzi bapesi merci. Ya mibale tolobeli makambo ya discipline. Mosala na biso ya polisi tozali bato bazali régi na discipline. Soki moto aza na discipline te wana kozwa mbano na ye kolanda kokokana na mibeko ya mboka. Biso eza na uniforme. Mosala na biso eza na fondement nango na discipline. Discipline na biso ezali kotosa sikasikawa kozungisa monoko te po ete na kontra mosala ekende malamu. Komanda mosala ebandaka ye nini, elema mosala ebandaka ye nini. Soki osali mosala batini yo mosala yeba korendre compte avant, pendant et après. Ya misa tutolobeli makambo tuza koyoka ba certains acteurs baza koloba mwa makambo yao boy tokobima tokosala boye biloko eza mabe puisque biso tuza kosécuriser bato na biloko na bango esengeli mpe policier mpe azala informé que makambo nyonso tuza kosala ezali par rapport à la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Constitution ezali nini? C'est une loi fondamentale oyo loi etangisaka mboka ezala oza na Congo ezala oza na wapi eloko wana bakobela yango une loi fondamentale. Biso mpe esengeli toyeba, biso mpe toza bapolisier tokoyeba mpe loi elobi boye me na kolukaka comme instructeur azaka na recherche nakende kosala ba recherche mpona ye kotangisa baoyo ya ngai. Tala biso article. Article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Motatanga ngutu pasteur waza ta policier te atangi ndenge makambo elo toza ba policier pour c'est pour garantir la paix et la tranquillité, mais ceux qui mieux a été to bandi ko permettre bato ça n'importe quoi la moki ndako na soko meli ba biloko nini, mais ça c'est les kuluna, c'est ça on ne peut pas tolérer, ça on ne peut pas à n'importe quel prix on ne peut pas tolérer. Et dans quatrième point que il faut être vigilant pendant cette période, que nous évitons des distractions, il faut suivre tout ce qui se passe pour que nous sécurisons totalement notre population. Pendant cette période, pendant ce temps, nous avons tous obligation d'être vigilants. Tu regardes A regarde B. B regarde A regarde B. On doit être vigilant pour savoir et dénoncer où est et on doit faire par tous les moyens pour que les autorités soient au courant de tout ce qui se passe. Et notre population soit totalement sécurisée. Notre population doit être totalement sécurisée. Et c'est ça notre mission. Nde tuyebisi moto akoki koya distraire bato ya toujours sécurité sala bosala ba puisque moto akosala ndenge wana akokuta policier na liboso na puisque la police ne va pas laisser que l'anarchie est au place à ordre, c'est impossible, sinon notre présence ne va pas se justifier. La police ne va pas vous laisser passer, et c'est ça la raison d'être de la police.
La police sécurise tout le monde. Les civils, les militaires et policiers, les jeunes, les vieux et tout le monde. La police sécurise tout le monde. Nous, on fonde notre action sur la loi. Il faudrait que quiconque respecte aussi la loi, celui qui marche en dehors de la loi, il trouvera la police sur son parcours. C'est ça le message.